Bonjour de partout où vous nous suivez, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission. Merci à vous qui avez choisi le www.congopromotv5.com. Merci également pour la confiance que vous accordez à cette émission. Merci à toute la grande équipe qui m'accompagne aujourd'hui. Maximum de respect à mon boss Raph Ngindu depuis Boston, un boss à Boston. Merci à la réalisation de Gianni Célèbre Image. Et merci à Serge Jean-Pierre Nacordon. Merci à LM22, Lisette Moutélé, ici, point d'interrogation. Maman Louise Mamba à Denver, à Colorado. Il y a Freddy Mal tous ensemble. Maman, il y a Doudou qui a mon conseil métro à Grenoble. Moté maman Dorcas, lui là. Je penserai également à Amédée Mackenzie. Merci à Joël Mouya Dior. Moté ma Lauriane Japon. Merci à Dicharalambi, Moté ma Gifou Kandi. Ange Nyangas à Schwarzenegger. Il y a Roger Deimapouya. Merci, je ne vais pas oublier. Je penserai également à la Fondation Platini Chimpamba. Il y a Gabi Mbouta, moi, en Irlande, on a Diblin à Cordoff. Merci à tous ceux-là qui ont toujours soutenu cette émission. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir pour vous un artiste bourré de talent. Pas un artiste, mais deux artistes bourrés de talent qui ne sont plus à présenter. Et sans plus tarder, nous allons le joindre à ces artistes. Il s'agit bel et bien de celui qu'on appelle Limousine et ainsi que Easypa. Ce sont ces artistes qui sont en train de briller au sein du groupe Wenge Musica Maison Mère. Sans plus tarder, nous allons le recevoir. Très chers amis téléspectateurs, nous allons, comme j'avais annoncé que nous allons recevoir certains artistes évoluant au sein du groupe Wenge Musica Maison Mère, le groupe Cheraoué Ransen, le phénomène, Igwe, le roi de la forêt. Donc nous allons recevoir avec beaucoup d'amour, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de considération ces artistes, puisque Bassalamsa n'a pas bien. Bon, c'est ça qui m'a dit à Mabango. À ma droite, Nana Easypa, Aza Awa. Bonjour mon frère. Ouais, bonjour, bonjour. Bonina nous santé. Ouais, santé ça va. Santé, ça va, par la grâce de Dieu. Voilà, donc je pense que tout est puisque à la charge, tout n'est pas question de par rapport à la charge, l'évaluation, est-ce que Azo me mango bien, tout est. De l'autre côté, à ma gauche, artistes et musiciens bourrés de talents, aussi à féliciter, puisque Nzembo Ayemba, Tilelo, tout le monde d'accord par rapport à sondage parmi les meilleures chansons. Limousine, Yeyo, Tozane Awa, Limousine. Bonjour mon frère Ndele. Bonne santé. Santé normale par la grâce de Dieu toujours. Mais Limousine, le lot avant tout coup na mama maolo bébé belé. Nana besoin de tous wana nous parti à chanayo puisque tu vas comprendre image. Après les tours solo là, après ils y pas tous appuyer parti avoko ya sala pour que tu vas comprendre image. Nous allons partir. Visibilité à souffrance nanga au projecteur. Na ba panneau publicitaire nyosho mokilo sambu singai. Olelo kasoni bakomo kela ngai soni nakolekela wapi mon amour nakolekela wapi Freddy Lionze benakeu mama nakufala kola samorai sena mbele ya sebisa nazala facilité kokanga nzala me ya sentimate ezalaka na force de ngamona bato nazobanga ekumbanga Ebwakanga tino océan Pacifique. Na kosala telokola Jésus-Christ apelere pa Jésus sanala. Subabile ina lembola kina monoko mama ya kutale. Non mi diamant noir ya kutale ndongala mingi. Voilà, merci. Donc on a eu ça qui nous et ça question studioté. Mais tout ça la carane ni musale yo salama. Et ça studioté mais tout ça il est par rapport à la douceur. Oui, qui est bandé oiseau bien belé, mais douceur on a vraiment alanda mais oui bah toujours dans quatre émissions. Oh, Easypa, baby qui est ça dans le roman boy, bah paye ça au charge. Bah toi on a besoin de découvrir le sous puisque bah yo kakio, mais ça là parce qu'en live bah yo voir na yo en live. Après tu ozonga ce qu'on a pas question. Voilà ngana ba plan yanga, plan yanga na sai na Simo Kibukili quoi. Na kotina zando na soba bolingo na moni bolingo oyo ekokani na yo te bébé. Ngana boyi baninga na yo na oyanga bae ba mabenga na sali yo chéri na ngaye limisa ngaye. Likelema bolingo to salanga na liatu na yo na nolete. Ayo salinga mabe jono mele. Donc wana elunanga ya sika ba plein de belé donc na ba plan ba plan mususu zo ya mikolo yo. Na monakata lilita ye na sala matanga bolingo na yo bébé motema na nga ezalaki nango vierge yo komisi yango de vierge na ba preuve d'amour
Amoura confort lix tina 6e étoile. Lelo yo kitisi yango tina poubelle chérie. Chassé na makasa ba refoulé ngai. O salité le kina bolingo. Voilà, merci. Donc, je crois que nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet de cette émission. Mesdames, messieurs, tous on a nous et pas limousine. Limousine chargée à chant. Tout le monde d'accord par rapport à savoir-faire nayo. Et là où il y a liboso, donc passe il y a liboso et puis même passe on a directement les lots. Tout le monde est d'accord par rapport à ça là nayo. Et ça l'on a ni comment on a que nos chants nayo. Et zobeta puisque ngamo qu'on a ebiso to koti kutu kimbuta n'en parlons pas. Na mona ko tuna danser à sika pour na ka chant. Ngamo j'ai expérimenté ça. Et ça l'on ni comment on a les lots bato c'est pili na msala oyo ça. Ouais, ça rend bien, ça rend fier parce que c'était yamalamba ebanga mbuma na ngoti. Tant mbuma yo bien nzeto yo loné bimi. Bato bato c'est pela na ça a toujours plaisir. Ça me fait du bien pour nous appeler pemeni ya guide moko boye. Oyo azan un peu expérimenté na ndenge ya orienter ba chanter. Na bi ketanga mona kinga ya zwa kinga a format kinga pa kolisa ke loko mona kati nanga yango résultat nango bimaki bongo. Mais oye le les plus grave que ça parce que nam toujours ba meki ko pesa susu nzembo ke yo ya kana plan bon mona ba nzembo mususu kola makaji bole quand même âge nanga mo. Ah ouais o sala na ti kola koleka âge na yo mais obi ke le les avande comme ça ndeko bangi la chawana ils en a parti mo oyemba place on les arrêts ndeko no mo oyemba déjà place on toyoka yoka on a ba concert de plique mais kolongola image ya déplique puisque c'est comme si bato no banga. Mais façon yo oya longola image à déplique c'est comme si tout déplique existe à le sous-souté. Oh c'est vrai. Mais oui par rapport ya chant on a puisque bato no banga zongi là no nani visible na vite sur partir na mbaraté mais zongi c'est sur la place où parti où déplique va no mba moi mingi. Pourquoi tu na maman mingi? Ah no lengi mananga nzambe. Molali matanga nanga wapi. Mamidino falanga nanga wapi yange malinga kapapesa ye Lida Rosalima visibilité à souffrance nanga au projecteur. Mais on est en Zemba Big Boss le roi de la forêt. Ils ont Zemba pesa ki za rola toza mutamuke na mutamunene apesi yo bilamba babi bon yo zaki munene bilamba ngafala muto ya latango. Mais mutuana ya munene azate bo yo za tellement mannequin na bilamba ngaka yo latango donc ceux qui veulent nous mutabulo ebi mangamba forme est-ce que wolinga latango na forme ezala ki to faut diminuer sango na forme ya yo donc azaki chanson na tag yango na maelo ya ngai ils ont Zemba Big Boss le roi de la forêt asala ka banzemba bien tellement pe na mona keza Big Boss fona respecter on ayemba ngo na tayo ya ngai yango na saki ngo na mémoire na manière ngai na yebeli musique ngo na landela ka bantesa na landela ka ba madilu ba Carlito quoi. Mais le problème par rapport à la promotion, puisque Nebike, ils n'ont pas signé titre, mais toujours zoé quand même pas questionné yali, mais par rapport à la promotion, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si les lots ils pena sur le plan promotionnel et ils pena. Album ezali ezaki ngeta. Yo mo parmi na album ngeta. Oui, to eza OK c'est bon. Album ngeta. Autant nga ba titre banzembo ebete ça di succès na album mono mobimba. Oyo ndenge yo yebi. Non mais avec nzembo tout le monde est d'accord, ils a nzembo bien mais promotion likamba promotion ndé. Non, tu n'as question est pour na kotuno ze. C'est no ba vie. Sky le inga na ingeta. Nzembo nini ezaka likolo nango. Likolo ingete ay kai le inga na album mono mobimba shani. Mais d'après yo nebike yo olingo chanzembo na yo mais problème eza likambo ya promotion c'est-à-dire promotion il fallait kinzembo na niveau il fallait que kendele et comment qui peut na place wana te ti le lobis que so ba tia on a ba tu faut battre les marara il faut battre la mawa non ay chanteur on a un charme makasi mais qu'est-ce qui s'est passé promotion et c'est yo ozanga ki moyen ou bien yo moko négliger qui non peut-être ça là. Non, je ne peux pas négliger quelque chose que peut s'en vie nazale le grâce à Nzembo. C'était quoi alors? Prends mes actes promotion à ça qui promotion. Les peu on a ça qui non ça qui promotion et la continuité aujourd'hui dans un côté.
comment on récupérer tout dans sa promotion or que ça na ba biloko on fait ça kati na fona bimisango po ba ba ko supporter oyo nde ba sala ngo promotion na ko dévoiler mon shooter parce que ba pesa nga boité parce que mutu boye asima ki ba responsabilité nzembo na été non on a za grand pote kaile yenga mingi yemo ga yebi pourquoi promotion nzembo yo et ça a raté. Mais ça, la grâce à les big boss, le roi de la forêt, Nzembo Simbagi, selon le roi de la forêt, les Pewazagi Nango, a contribué à Nzembo, Nzembo Simbagi, Badboko, Angotil, c'est ça. Et ça a nécessaire tant au bout du monde, à cause des critères d'éducation, à tant que si à côté université vide, quel que soit le Moussala Mounen, et maintenant Moussa, il y a Rochama, il y a Tangelaki, et Robiki Saï, la génération, il y a créé. Tant que tu as libéré, il y a Robimsa, Bano, Borosasou, licencié. Une bonne philosophie. Mais tous sont à ce côté, ils y pas. Les lots de oiseaux qui nos charges héritiers Watanabe, apparemment, c'est comme si ça lourd pour na même. En fait, charge net na voix, na habité charge voix. Charge parce que le lot temps yo bima qui plus area qui. Bah tout le monde a bilo connaît facilement yo mutolo remplace à Kango. Mais depuis un temps, c'est comme si aux moi timide, aux yeux canapé naté, les gens se demandent est-ce que ils a charge on ando quoi si mais en côté ou bien ils en ont peut-être la réalité monsieur Zanakati. Bon en fait quand timide ils a comportement, ils a nenga mutu, genre mutu nenga zalaka. Mais ko le baké depuis un temps nazo mona na té na ba télé ou soit na habité soki charge so mutu ko ngo déjà té soki et comme il lourd pas mutu wana bo mona ki azo ko apé ko yemba té. Donc neto mona batu mususu ya mo li solo mo mutu mususu ko asuko yemba té o mutu mususu kuto moni voix bima suste wana u mara mususu. Mais aussi longtemps que mungu ya nango normal to yemba na biso donc toza na biso to travailler eza et pas na ngana mona na ngana charge té eza pe lourd pour moni eza nango voix de nenge code vocal ba no sala ke mutu tel ayemba boye ngape yango kana oyembela donc eza nango interprétation to sala actuellement donc interprétation ngana trouva yango eza na lourdeur moko te ko mais bateau ba yebi net place outi kuna na Kenya bateau ba comprendre qui est qui donc ata moko te bateau ba comprendre oh nani oh mususu nani oh bena sala ndeni ayemba ndeni. Mais d'après eux quand même ils ont justifié quand même de part na yo na voyage ya Kenya ndeni bis au moment où yo non signé titre te bande comme ça va signer titre ba kenda kité mais yo d'après yo kenda ki pona o assumer toujours responsabilité à ko remplacer ba biloko au héritier ayemba ou bien ezaka opportunité mo et pesa melaki. Té bon en fait eza musala mais dans Moussala na ndenge le roi de la forêt moi considérer à Batu donc atali que yo travaillera bien bon le but que mutu ce mutu akete ne ba bi que yende a yebité té donc ça dit que eza batali que non yo tamsuna musala na yo ro sala ngo bien yo sala boui rôle na yo rejouer oyo donc yo za la rôle mo faut jouer tant yo za la rôle faut jouer wana ro zanga té donc eza na ndingona ya cadre wana mais voyage à Kenya nga pa nanga en fait ils ont un voyage quoi ba voyage tout ça voyage quoi matadi le quoi boma le quoi goma pene to ya goma ba matara avion ba kenda et ça là yo nene quand même on a ki ba benga yo puisque texto y a déjà visa bon en fait et ça là nga plaisir pour na musala bazo considérer nga ba considérer nga le quoi ba massa so ba limousine le lo ba yemba ba disque ils a bazo considérer bango. Vous avez tout le monde awa au monde on a deuxième équipe on a ba vanda donc ba vanda rare type vanda lembe ok mais biso tango da biso ke zala wana ya na ngote ki wono na kina côté mo boy na simba mo lo mo boy pour soit na sale lo mo po bazwanga batanga wana te ezana ko grâce ngolu alors ça la plaisir tant monde ki ba bengio bato ebele baza wana yo premièrement match on la première équipe bando yimbana bambiaka. Et les locaux ont voyagé dans le mouvement, ils ont découvert qu'ils ont 4 boulots. Donc ça là bien quoi. Voilà, merci. Donc Easy pas. Limousine, qu'est-ce qui s'est passé? Voyage à Kenya, au Tikali, au moment où aux Anachans, ils ont presque au Belaki. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand vous expliquez ça, il ne s'est passé rien, c'est passé juste. Entre-temps ou passeport aux athées.
Non, passeport ezali. Bon, on a voyagé déjà na Wenge. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé alors? Il n'y a rien qui s'est passé. Sélection Bimi, bon, yo tikale. Est-ce que moi mes problèmes c'est Zaki? Non, problème ezaki te loko te soki nga na tikale les apprenti. Kokende to ko tikale les apprenti. Le problème na vie ezali na Kenya kuna ngano na koma na Kenya. Bon, na koma avant Wenge. Maintenant on a na Wenge bandako nzembo na ngekota na Kenya ngamono na monyango te même na Kinshasa na bandako nzembo na ngebetaka ngabena na comme na New York avant na bandako bongo ça me fait déjà plaisir et prometaka nga ke musala na ngai nde mutuke ko comme sanga ba pays nyonso yo wana totanga soki bouleza makasi te ba pays wana ko koma ngona gaz te travail mutuke comme sanga même les États-Unis na beta même devant Obama c'est seulement le travail ya on te zara nga linga so score na ngezo matin on bien nzembo no tilelo ça me fait du bien et le BLP changer etika Mobutu nga naza colonisé par Mobutu nga naza mobutisme bena ya solo ko saranati de nga naza bongo et ça c'est un plaisir big boss a yebi valeur na ngai apesanga valeur na miso bat pe valeur oya apesanga yemo ka respecta kango makasi nga pe na respecta ka président na nga pe orchestre mo ba chef na biso yango sa ki bongo tango bango ba keinga na tika les ate parce que ngai na sili les ate parce que ponzembo boye eza parce que na négligé boite eza sélection batali côté tozo kende et 5 autant de personnes batumsu batikali te po baza ba paraissait po bayemba bien tete ezaka ndenge liste pesameli po mutu pasa ka liste ngo zaka CG monib eza mosala na ye azotala incompétent po na wengene toza ba meilleur ici par grand chanteur ko kolona loko te akenda ba voix ba tierce ba miwe et ça la bien contribuer arna kendenge moko Nicodème pe na dena ya vanda Olivier Miel de Songa inaza maintenant au clé kokina ngope batali bon ils ont un concert moko boy ils ont ngoma benda bika kuna te fara faso ki ils ont wenge beta déjà quand ndenge bango bakendaki ba beta et ça les plaisir na ngai biloko ya ngai c'est pas yemba yango ça fait du plaisir mais bato ba bikete za ya limousine tant ba ya toujours salaire ndenge moko ndenge joueur wa vani na banc azotel équipe na bango souhait les équipes gagner quel que soit ya vani na banc pour ceux qui gagnent pas quelque chose donc yango on est en rien en tout cas Mobutu, voilà, merci. Mais Toto Zonga même na Batozo Landao puisque tu dis que le tour vraiment mingi était méchant. Toto Zonga na mamboye manan puisque il y a on est des voir. Nous allons partir mesdames et messieurs donc pour le plaisir de vous qui nous suivez, pour le plaisir également de LM22 Lisette Moutelesi, pour le plaisir des Montréal Lodjani célèbre image, je penserai également à toi la grande puissance puisque actuellement tu résistes na baramio surtout mère Equatos. Alors nous allons partir, on se retrouve tout juste après. Ouais, maman Nathalie Pongi. Oh Jal, nazoko kate ko vivre sans présence na yo. Oh salinga nini pona koma murena. Oh Jal sente ya. Baninga kuna desade bazako fete ngaya wa roboko na litama. Nazozela bolingo na kwa ngambo ninye motuka ninye memio na retard boye kito matata na wewa o waza biloko ezaki na Saint Valentin siko ba mai naza ko préparer ngana sengi mbongo teo ngana sengi ose bolingo yango na koma trouble aka natuna mama bolingo nde na sengi na motema na yo no mindongala simba ngai na loboko tokatisa ngambo lokola pagai pene ya boato bolingo nde nasengi na motema na yo diamant noir shakara nga motema bebe na nga ya kati ngana yambeli yoyoyo ngana kumisi yoyo tina fuka mionzambe ngana yambeli yoyo ale wekele ba chérie ba vojo tomez la champagne. On est là ce soir, c'est la danse du soir. On est là jusqu'au bout. Bah moi ezali. Naka kozonga pe odemba. Oka ba mai lokola ba. Ba. C'est pas préparé. Aza préparé songa za ba mai oka bino ba ganga banganga ganga. Cette fois-ci nazongi nanga mwana ya mawe sika batabisengo bavandie. Baninga bazofete na bolingo na bango enga ya wana bankema na ngai na mituni na selio ninge Dieu merci mbokani ya Marlène Ntessa wa ibezwa non
Cours de base à bolingo azalaka fidélité yo selinga le contraire. Di merci mbokani ya koti aluki bolingo soki na Marlène Ntesa. Bolingo souve sengaka toujours mon sacrifice à minyoko pour se retrouver. Di merci na Marlène nous dénoncer na paradis. Tesa na mbokani bolingo elengi suka te. Ah mama merci mbokani. Vraiment ezali na bamboka tuna na vikaka. Ngani na linga travail. Mais en fait douceur wana na style wana. Et où t'as opinion puisque ce que zoyemba c'est comme si vous avez la couleur ba te belé na kati non. Parce que yo po obimisa caché wana osangisa nani po obimisa. Osangisa musique à Congo ya ba grand chanteur ba yemba makasi. Nani to kotanga ta mo 2 3 quand même. Ouais kala na quand même ma référence qui noté oyo. Ouais kala na sangisa pena ba Tabulay Rochero. Na sangisa ba Papa Wemba na kati ba Manda Bazali. Na sangisa ba Papa Chéri na sangisa ba Carlito kutu mboka na vanda ba vina nga Lucien de Mingo ba général de Fao. Adieu, amour tendresse, amour scolaire, amour abana. Oh, tangani mikanda, chérie, jusqu'à do. C'est pour que na tabula na oyo kapina. Nazanga ngapia, kale na biso. Musika ngala zali na Paris na kilo kitoro, kale akufi. Ngala lela nenga nini, balela kamola me omola moto kolela. Na sangisa pe Luambo. Elongo ngai na tongo bandeko na yoka kala kai bandeko mawana motema kale kende talaka na simao bashanda ngana représentera juste musique à Congo po biso rôle na biso nini lelo ko za le passé le futur ko za le présent parce que le passé na biso yango ça la force en beaucoup ba grand chanteur bazala tellement trop ko négliger ngote parce que yango de ça qui force na biso parce que tant ba viana bazaki na mona nigérien moko ta loba ivoirien moko te aloba je comprends quand même que bango pe comme ko sala passi alors moi na ko isa yango ezali te ngai fona portango nga fona bimisaka ngo po identité na mona te bareta soki naza ko yemba ba mona wana uta na mboka Lomba Makadi, auta na mboka Papa Yemba, auta na mboka Big Boss le roi de la forêt. Vérité na bicho yango. Merci, donc je pense que nous allons avancer petit à petit puisque nous allons chuter tout à l'heure par rapport à cette émission puisque Toti Kabangoba qui est au travail. Ici pas, je pense que Toti le pétant au s'exprimer en achant toujours ça sera pour le plaisir de vous qui nous suivez. Merci également à Amédée Mackenzie, merci à Disha Kalambi, Monté Magui Foukiandi, je penserai à Dadi Mavungu Vungu les garçons fraises. Donc Tozwapé extrait. Yo sali nyonso yo naza nango se moko yo ngai natielaka motema moni okendo limwa ngai ezosenga se présence na yo nasime kontro na ngai inisinga na bolingo na yo nazali awa sekolela bolingo ngai yo nde musol nga nasali masuwa lelo tika ngai na kosuka wapi naleli bolingo patience esili ngai eloko bolingo enyokoli ngai nandimi lelo nde bolingo eloko yo mabe no bizarre eloko bolingo ebuki nga nzoto na ngai na banzi motema nakomi kobanga susi eleki tro nakomi kolenga naleli bolingo vraiment na lobby yango balokanga pona yo donc nalala trop pa neti vient na so Carlito na wembela yo oyebi lolango tango ekokangaka moto ekoki kopesa pe moto liboma folie à l'amour ekozalaka besomo soki emarke moto ekokotaka tina makila ekotambola nzoto mobimba ajoe eloko lolango somo soki emarke moto kati ya motema tala ndenge nakomi zoba ngo chéri ebandaki nga na yo lokola na tango bolingo ya bana ekozalaka pureté wana ya l'amour esili te etikala elembo na motema ngo mokombela bolingo yanga na donc nabeta baplan neti eloko non izita Ici ta chérie mon cœur, ici ta bouquet de roses maman, ici ta liboquet,
limakunga na beti lelo sheri bolingo ngai na kotika te libuke yo lambelinga sisi na meka ngai na yo kagu na langwe bolingo ngai donc na be donc ngai na yo sheri ngai na donc tolala wana tobeta na simo kibuki di bokona tiko tokto na dio sikoyo simo kibuki di amour ezansa kave nazalaka mbamba na bolingo simo mpona za medaye na paku ya bolingo na ye nalonga bitumba bagera 40-45 babitre bamba na bamela sifleo moye babeta ikele ver soki babeti basopi buleo eresma basiportes babeti yango voilà maman you te continue on a préparé yo sombi sinonga makala mesi mokeno na limete nasangi bavoze moto bapimeli ngai potango nsunga bilei na ngai kotelaka bango ntina bakostra mosisi eluka problème wana weni mboka na kei mboka wana moko boye natsanini polakisaki nga vraimen naza na joie lokola diplomate ya kapude na mutu tofufa poussière balingaki te nga na grevi tokoma ntina terre promise basala nyonso tosuka kaka na traverse du désert mayeyeye elvis koi if ikote grevi futila alie bo millionnaire bolingo kangi nga lokola vraiment soda kangi civil love kangi nga lokola barebelle barécupérer territoire bilanga soda nde civile ya mwasi na mobali Aboumakar Liondo Agi Charlie Moubenga Hervé Mananga piqué Don Pietro sniper Richie Kotazo identité déjà identité na coupe le cola kaile wo yenga wo kaile na cheke jumele ne longi pola kota la bamba na coupe le cola samoga yisena mbele ya sebisa nazala facilité ko kanga nzala me asante mate ezala kana force do ngamona bato na banga ngayo Hakim Prince de Lausanne Bambote Belé Maman Nathalie Pungi Freddy Lionze Benake Omasanga Gianni Christian Poati Anga Gidel aussi là Bambote Bena Merlin merci donc je pense que nous sommes arrivés pratiquement à la fin mesdames messieurs je pense que nous allons nous séparer puisque tout ce qui est vraiment temps qui au travail et n'hésite pas quelques personnes battoir landayo un dernier message et puis dédicace na ouais en tout cas on a merci mingi na yo moko et na bosanité Bambote Belé na frontière na nana Pambu na Paris il y a Selema Tomene Bike les jeunes banquiers et donc Pietro Richie Kotazo unité d'élite de Werrason na Paris donc Mehdi Manseka Eric Lapape na Canada donc Dimitri Ballon d'Or Tolela Bino ya trop ba Otobosani voilà merci Patrick Amon les Sap de retour à Kinshasa. Ok, merci donc mesdames et messieurs de Komina Souka, merci Namanekoto Bazolanda Bisso, merci à mon boss Raf Ngindu depuis Boston, merci à la réalisation de Gianni Célèbre Image, un grand merci à LM22, je lisais mon télé 6 points d'interrogation, merci à Dishakala Mimote Magifou Kandi, à Roger Deimampuya, la Fondation Platini Chimpamba, merci à Amédée Mackenzie, Joël Mouya Dior, Motema Lauriane Japon, merci à Lando Mouzinganaren, merci à Dadi Mavungu, merci à Ange Nyanga, le Schwarzenegger, merci à Bandekotou, Oyo, Balandaka émission. On s'est fixé rendez-vous pour le prochain numéro de cette émission. Narolo Baba était maintenant qui la bangos comme Mikul Soussou. Ah, nécessaire mon agaka, Dio, on est ça là, moi bien. On s'est fixé rendez-vous, moi je vous laisse. Allez, baba, ciao. Ouais. Simon Kibukidi, amour ezansa kave. Nazalaka mbamba na bolingo Simon, pona za medaye na paku ya bolingo na ye. Nalonga bitumba bagera 40-45 balbitre bamba na bamela sifleo moye babeta ikele ver soki babeti basopi buleo eresma basiportes babeti yango bayebi bitumba soki eza na terrain bana mike bazongisaka bomaye te merci mbokani atie bileo mpa ezongisi wo
Major Tony Kulu, trésor epeso, pichu lobota, lobito kochango na se, toko beta na mabele. Tina tango sa, bebo kochango na mbe, toko beto kolembe. Docteur Ichieki Alongo, Général Ndenge, Jegal Malenda, Lalenge.